toujours vivre le bien tu fils bilile kama lo bana ebele tu veux toujours un enfant. Ya DMTV mbote nabino esengo eza toujours na ngambu na biso po toyebi boza ebele o boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV yango nde ememelaka bino actualité mais to proposaka bino pe ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité ba faits sociaux to pe ba réalité o toza ko vivre na mboka na biso RDC eloko ya makasi ndenge tolobaka botama congolais omona amakambo. Boyebike actualité, ça est toujours dominé sur le plan politique par Union Sacrée pour la Nation. Oyo bataille zali kobundama na niveau ya Assemblée nationale pour na koyeba nani akozwa majorité na Assemblée nationale wana majorité oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi azali koloka na nzela ya Union Sacrée pour la Nation oyo zali ko regrouper en tout cas ba personnalité politique ebele ba parti pe ba regroupement politique ebele zali ko adhérer nyonso wana en vue ya kobimisa majorité asika oyo ko pesa nzela na coalition asika po ete chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi akoka konome gouvernement asika oyo ko tambola selon vision na ye parce que ye moko tolandaki ye toka kindenga lobaki que coalition akala ya FCC na cash topé lisolo babetaki na Joseph Kabila esimbite esali ke ba kal obeba kal eloba lokuli personnam na ngalufar obebakal chef de l'État réussir à mettre en place vision na eto azaki nango po na mboka oyo nde nous osons croire qu'avec nouvelle majorité oyo ya kozwa aoyeba na kosala yango déjà ba signo ezali makasi ezali kotalisa ke côté ya majorité asazi yango tolandaki informateur baati lukwebo kolobake en tout cas une majorité écrasante est attendue et to monipe lisusu na motion de censure contre premier ministre au moins 301 signatures ya ba député au nyos to zali kolakisa ke ya solo chef de l'État zali na majorité o wana mais ko changer majorité na niveau ya parlement boyebi ke bureau ya kala ya parlement ezaki dirigé par Janine Mabunda et kweyaki justement pekaka na ba député ba koisaki yango déjà wana nde zalaki signal ya liboso ya makasi etalisaki ke keba na kati ya Assemblée nationale on dirait majorité ezali sous ndenge ezalaki te et puis bureau d'âge ezali actuellement ko diriger Assemblée nationale wana mais question tozali komito na puisque certainement sauf vraiment peut-être miracle bureau ya sika et ko remplacer bureau d'âge wana c'est certain sauf miracle beaucoup plus pour la côté à premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba qui osala difficile à koka ko échapper na motion de censure oyo déjà ekotaki pona ye oyo déjà kozala examiner na niveau Assemblée nationale pe bako voter probablement pour la kolongola ye alors déjà esengeli to se projeter na venir pour la toyeba qui pour remplacer Janine Mabunda na tête et Assemblée nationale qui pour remplacer Sylvestre Lunkamba na tête et gouvernement topé na primature de mituna ezali ko traverser peut-être déjà esprit ya bato bazali averti puisque yebani déjà que sengeli ba remplaçant ya ba personnalité mi balé wani koka kosalema na ba institution mi balé o wana pe batuni papa Molière Motuna ezalaki évidemment na RTNC sur profil ya moto oyo akoki ko remplacer na Assemblée nationale et puis profil ya moto ya moni akoki ko zala apte pour na ko diriger gouvernement oyo ekoya réponse ya papa Molière nalingna proposer bino boyo kayango et pesineti moi ko seka mais to ebite soki na sima réponse na sérieux ezali to ezali ndeka to papa Molière azaka très taquin c'est quelqu'un de très comique oyo a sexaka toujours batou parfois
parfois en créant vraiment polémique pe makasi mais n'a proposé bino bolandaye et bon nasima tokuta lisusu tomeka mwa moke ko solo la kaka ndenge yepe a sololi ndenga ya banakin ndenge ezalaka. Je rappelle que vous avez la chaîne YouTube na Mino DMTV yom tozana na abonné tende konanga mi abonné na chaîne OYOP ko ratete ko activer notification en cliquant sur cette petite cloche pour yangonde ko permettre au ratakalisu te ba prochaine vidéo to ko mettre en ligne ao. Alors suivant Léon Nemba Lemba, honorable député Papa Molière. À tout de suite. Honorable Nemba Lemba nani to chaye président parlement. Voilà, question en question moko piège. N'a que quand ça peut être Werason. Ah, ça député ça? Hein? Alors, bon, Daniel Saf. Leki nanga propre. Au moins, n'a dit Leki nanga IP propre, Daniel Saf. Soga Zawana. Bon, quand moi, quand ça peut bien comme ok, Mabunda Salagite. Et pourquoi pas? Il est député. Il a Azana Batouyon Sopanake, Azala, président de l'Assemblée, c'est pas même président de la République. Constitution, attends, et puis qui s'y est? Comment Zokama? Toi qui es un B, ou bien un C, oui. Sauf Tuninga Lelon, qui peut être président de l'Assemblée nationale, je prends Daniel Saf. Leki Papa Molière. Attends, honorable Mbosso Tikalato, Jean-Pierre Liao, Tanguy Bon. Bon. Bah, où tu vois, puis Bangwana, c'est-à-dire que les abattus déjà, si Bagera, nous avons besoin de bateau Bagera, puisque gestion na Bango, Isaki, ma B. Yo, mon point, yo, mitangi yo, mon côté. Aïe! Voilà, ce que na musique à caisse. Puis c'est dans la mentalité du noir. Beaucoup de gens sont là-bas, c'est pour voler. Batuna qui bon nous autres qui nous na plaine aucun na plaine comme ça nous na qui voler mais ya bango za voler ndé mbongo ya la population. Je suis pessimiste. On va vérifier cela. Na kaze ko tanga premier ministre tanga honorable Bahati Motangi pété bon yo pona yo olingi mutu za premier ministre. Na lingite moto à gérant. On va obi na lingite moto yo asi à gérant oyo bazana bamsu bazana makila maboko bamsu bazana ba crime économique. Batouana bozong sa bango mais j'ai raté tangelanga moko kasi oyo zomona j'ai raté ba cause azana profiter pour premier ministre à diriger bien olingi po tangelanda Daniel Saf ça combat. Oh d'accord, merci. Mais papa ils ont droit ngai Nandimi on est en démocratie, on est en démocratie ngana tayi Daniel honorable Daniel je te salue les qui ont nini nini na. Voilà, Boti Kolandawana, Papa Molière, na extrait, il y a moi quelques minutes, wana boyoki ndenge lobby. À la question de savoir, nani, selon yo, Papa Molière, Kokiko remplacé, Janine Mabunda, Tope à Kokiko, soit tête, il y a Assemblée nationale, Papa Molière, yé, Atangina Werason, côté on a même Zaki un peu perdu, j'ai pas compris pourquoi on Kotanga Werason, qui est candidat malheureux, na, ba élection, Salema, qui élection législative paix na élection provinciale je crois azala qui candidat na mibalewana mais Werason a échoué qui comme ça qui peut moi batebele mais Papa Molière qui kotanga je me demande pourquoi Papa Molière a député ou yebi certainement pertinemment bien que Werason a zappé député te pourquoi a aucun de kotanga bon tout ça qui on a cadre kakaneti ya moi comédie ndenge ya mesani sabiso mais na deuxième combo où to kansa qui est un peu sérieux koko tatoki katangeli biso Daniel Safou pour kako diriger l'Assemblée nationale wana na monique visiblement Papa Molière cette fois-ci a corrigé parce que quand même atangi moko ya ba député parce que na côté mususu azaipe na torté parce que ekoki ko diriger Assemblée nationale wana kakao azali député et Daniel Safou azali député koki pe ko prétendre ko diriger Assemblée nationale wana ko peut ko se porter candidat il en a les moyens aussi à se porter candidat mais maintenant est-ce que profil nae par rapport na ba fonction oyo et sengami zalana moto et sengeli a diriger yango est-ce que Daniel Safou azali na profil wana ya malamu selon Papa Molière oui Daniel Safou akoki ko diriger Assemblée nationale et même na primature selon ye a monique Daniel Safou peut ko zala un bon premier ministre bon so peut totaler que ba professeur peut to monique ba diriger gouvernement ngo mais to sentir na biso rien quel bilan retenir par exemple du
du gouvernement actuel, hein, dirigé par Sylvestre Lonkamba, n'a évité ce qui bilan positif. À mon humble avis, c'est un bilan négatif. Hein. Le peuple n'a rien à retenir dans ce gouvernement, n'a évité ce que ça les population vraiment à nini. Et donc, ceux qui professeurs a échoué lamentablement na tête du gouvernement. Et pourquoi pas couper sa chance na Congolais lambda à Mekanaepe, putain, m'soucier à Koki Naepe ko réussir, hein, parce que tout ça na mboka moko yo, batu ba la rabiso toujours kaka ba diplôme, baza ba docteur, baza même ba doctorat, ngo bazo ngo ata ba misa tu mi balé. Mais toujours mona que dans la pratique problème les donc biso, tous allez na ba personnalité ou bazali makasi na théorie, mais sur comme na pratique c'est tout un problème. Donc voilà un peu réponse au papa Molière Rapessi et derrière réponse na yo ils allaient ko apparaître, hein, le rôle à moi moké ko ça la comédie on dirait que vu asali na ko c'est que ça batou, mais quelque part il y a soulevé problématique moko, il y a renouvellement en fait, hein, il y a ba dirigeants parce que comme on a bilongi wana ka ya kala o et dirigeants qui o peut-être ils allaient comme ko symboliser échec na ndenge ya gouvernance ne ils allaient ko pousser peut-être na batebele ko kanisa que soki bilongi ya sikeye et ko même appé façon mususu ya ko ça la façon mususu ya ko gouverner et surtout avec vision actuelle ya chef de l'état où ils allaient union nakati ya union sacrée ils allaient ko senga batu bazala na bonne gouvernance pe batu bakoka koyeba kotambola ndenge na état de droit batambola ka peut-être, hein, na sens wana tokoki moi moké ko comprendre, mais sinon en tout cas choix wana c'est vrai et paraître toujours kaka moi moké drôle parce que to ebi pe tempérament ya Daniel Safou toloba te na ndenge ya tempérament na ye akozaleska kozala kaka nécessairement un bon président assemblée nationale, je ne sais pas. Sur le plan intellectuel c'est possible, hein, vu que c'est quelqu'un qui a fait des études supérieures avérées, mais est-ce que na tempérament na ye pe na expérience ya politique pe ya barouage politique, est-ce que akozala a même ya ko diriger ndenge papa Molière azomona ka ko pe ko diriger. Bon, peut-être que réponse on a passé avec une certaine légèreté parce qu'institution on a c'est l'une des institutions les plus importantes, hein, ya mboka na biso parce que ya ngonde sengeli ko produire ba loi yo ko tia na disposition mboka pour la bonne marche ya pays pe pour l'intérêt ya a population. Donc ceux qui allient diriger na mutu moko oyo azali apte teto capable te ko diriger ango peuple ka ande au finish aoye bala ko souffrir. Merci na bino batu bolandi biso bo comprendre que to komi na suka soki bo sepeli na lisolo to beti botike la biso moi like, mais mingi pe bokoki kotike la biso pe point de vue na bino en nous laissant en tout cas un commentaire, hein, mais bomi abonner pe la chaîne ODM TV s'il vous plaît, bobo sanate ko activer notification en cliquant sur cette petite cloche qui permettre na bino bo ratakali soute ba prochaine vidéo te mettre en ligne pour Nabino. Merci encore une fois à Nabino. DMTV vous dit au revoir. DMTV, bisile le kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant.